Exact. Oh. Batio pena avobaye ya pena dans golo. Te na beta e, na sa pena kanani, na beta e. Ni na lexika touro mi. Abeta ngate aganyanga. Aganyanga po azaki le côté faible nanga. Ndezaki ni. Likoloti. Ça ce que les colonnes te en. Rien. Nga pena tourni pe motuna. Sko oboyi keno avobaye ndazana lelo so bazongi basali nani match reto a gagner pardon yo ko gagner. Sko nini oyo rassurer biso ke o gagner. Na o gagner po omoni nzambela sa mokilo. Ezaka mulili mulili nde ezaka nzambe mulili. Mais alobaki que la lumière soit, que la lumière fût. De la lumière eyaki. Lumière on kasingati. On nzamba koti sanga. Parce qu'on a place nyonso oyo ezaka mulili eza ngana koti la lumière. Est-ce que tu as une lampe? Tu as une lampe, mais ça tu as un éclairage limité. Bazabana, ngatona no bunda bakati ba onyo so ba bunda te. Zomi de kibambe za ine nganga na mboko na mona kibambe kuna. Nganga. Maboko tomo azaka litès mon petit. On a no linga min 4e nanga. Pire camarade de Maboko tomo, Christian. Pire camarade na ye. Ya no sala ju Maboko tomo lit. Azaki mwana moko boye ona ndako zoye camarade nanga mwana nanga leki nanga o ezaki to lingane basi esika moko so to lingi basi to la na bango chambre moko bangola oyo ya melima ya mungwa et puis ko yana ngola oyo na contribuer na maloba. Fidèles abonnés, fidèles téléspectateurs, Bino Bolanda, sur la chaîne Aime la Grâce TV. Hein? Soyez les bienvenus. Attention à Bino Bopesa Biso. To seri Bino ma merci à Rosalawana. Merci pour nous s'abonner chaque fois. Oyo to senga Bino ango. Donc to bi dana ba commentaire na Bino to zo mona Bino et puis Bino pe bozo mona Biso. Hein? Donc on a ba commentaire ma to zo sur la moi mingi. Donc to senga ka juste abonnement na chaîne na Biso Aime la Grâce TV et puis boye ba ko partager ko aimer ba vidéo na biso et ça biso bolam. Na lobi merci au pa mon patrocinateur officiel de la chaîne Aime la Grâce TV. Hein? Babi le maître boss yende mutu azala hawana pona kopesa biso makasi pona kosepesa biso pona kosunga biso ze azari abapoma le cœur de sa femme le maître boss. Merci pona apona yo. Donc lelo na kati ya plateau merveilleuse la gracieuse to yambi o ezali le roi Santobi Lokota bato belé baye ba été bayoka yoka na bakombo Santobi Lokota mais lelo to zwe na kati ya plateau na biso akozala vraiment yemoko wana pona ko expliquer comment on a à Santobi Lokota. Donc, ami bengi pe roi. Donc, le roi n'a le bandai bosso, le roi Santobi Lokota. Nabi, tous en ambassadeur belé ya sur catch ya Angola, catch même y avoir ya ngambo à Congo parce que bon baza ba catcheur, ba yebi plus métier na bango par rapport na biso. Mais le là aza invité spécial au to yambi na plateau na biso to komeka seulement en long et en large. Alors à Capro, ouais simaka image ya Aime la Grâce TV soki vous mona ba œuvre malamu na kata chaîne na biso to bi merci et pas ya Capro TV na bakisaka TV parce que mon gars ebi pourquoi na bakisaka TV ye oyo wa mikolo azopesaka bakizungo trouble pas ya ba fille donc côté sur la chambre pour tout cela mana invité na biso du jour pour ne pas être long. Voilà nous voici na kata chambre na biso hein bon monitaka tonton mon babi charmant avant de biso na kata plateau na biso déjà to pesi bon dia le roi. Bon dia bonjour Maraville moi c'est Mwindangolo. Merci beaucoup les rois. Surtout mingi toye pour na ba fan au batala bino au balinga biso surtout. Vraiment déjà un mot avant de continuer l'émission na biso au kokoloba na bango koloba na bango. Oui na yebisa tous les fans pour Santobi Lokota lumière du monde, les rois Santobi Lokota lumière du monde, à un monde entier. Presque tout le monde va y habiller. Oui, il y a tout ce qui est mon abotami na 2000 ans au centre d'Azana du Banda Yamboka. Mais nous surtout à Ebisantu. Nous avons fait Bambote trop. Vous avez suivi Awa na Aime la Grâce TV. Oyo tozana ba cameraman ya makasi
lokola Agapo TV ka ndenge mo merveille lobby. Voilà. Lokola moke Christopher wande bat basimbi côté à ba caméra et puis na yo moko mama bolobeli ba mbote na bino ba bonne fête na bino puis bonne année na ba fan nyonso. Ah ouais, bon. Donc, bah, meilleur vue déjà, et comme les bino place aux autres images. Oh, yo. Les autres vu quand même sans oublier le côté en plateau nabiso. Tu vois, bah les là sans oublier le côté malgré bah bi sans obimara maman trop té na ba interview, mais quand même tu vois déjà ba interview sali na au moins mingi. Là c'est lobby au hôtel que ça la ba interview puis na ngambo mososo mais les lobby so plutôt kanyo awa. Alors sans tout pour na cause mingi koloba loba na ngam na ngate pour yondo za invité spécial nanga, il faut to pesa malobe pa na yo. Tony Nantoé ba Santobi Lokota en 2 mots, Santobi Lokota Zanan. Oui, Santobi Lokota azali multisport. Santobi Lokota sport wa eba ino makasi eza catch. Santobi Lokota marié, père de 20 enfants. Ah oui hein. Vous êtes fier nango quoi? Ouais, nazaka fier nango pour bazaba na ngai. OK. Voilà. Botina bango na maman moko ou plusieurs mamans? Non, maman moko to botima na 6. Via qui végétarien, l'air biso tozoko la wana so tambusiango bien te et memo lo yenge. Ne to boti trop pona ki via qui végétarien. Talaka santo bilo tabandi kati na 89 31 ans. Donc so ina botaki te ce que ça lokuta. Eza bato mususu ba fille musu yozo linga na ba misu baza ko ya komi linga komi tika pa na yo soka komi na zemi akimi oya mona ka mwana déjà ba 2 mois 3 mois moye po boezati alors c'est ça. Mais actuellement vous êtes marié na maman nini? Ouais, naza marié na 2 femmes. Ah OK. Na bala pena 2 femmes moko tokena tina religieux moko toska na kutimi. Ah OK. Au Tokenati na religieux ndazana na Congo, mère de 6 enfants, bandi ko bota na 85 asuki na 2009. Au tozane awa toboti 2014 na 2016. Niklati di fum oya kuna Denise Mibimi Manunga. Nalingi bino trop. Ba beju ebele. Ba mère a parlé. Comment ça tombe le quota to côté vraiment na moi vie privée na hôtel parce que to yeko so la mingi o tali marambo ya carrière na yo vie professionnelle na yo yango plus to yeko lobela. Mais sonto sunga biso amo na biki ba fanyo batala ko balela ka autre balinga ko mingi. Mais tango tili net et puis chapeau un petit ba munga ba on dit matike isa santo. Oui, merci ma merveille. Na longola pour l'émission. Na ibsaki déjà nyon sur loba, to nyon sur tuna, na va prêt à répondre. Sans tout bilo taye botala bien. Na zana bino. Na ibsaki déjà ma merveille tuna nyon sabangelo te. Pour lelo ne nazo panza penza poke. Ba o batama et bimalelo. Merci. Merci beaucoup, Santo. Donc, à respecter, bien quand même, chers téléspectateurs, nous bolanda kabiso. Mais Santo, tout le monde au Baxi Combo, il y a le roi. Le roi, pour combien bengi le roi? Oui, le roi, puisqu'il y a un royaume. Royaume Santo Biloko, ta lumière du monde. Nous avons un royaume. Si nous avons le roi, pour nous avons qui Motumoko Boye, tant nous avons là. D'abord, on a un vrai nom, c'est Lévis. On a Zokola, ma grande soeur, on a trop timide. Ah oui, on a Monsanto. Ah oui, on a Monsanto. Tu es bon, comment on a Monsanto azate, Monsanto azate. Combo petit kala santo. On a azate qui na yaka na komo msuna kachi ba changer nga combo non. Ka ba combo na nga na yaka na. Alors ceux qui n'avaient ba bengi nga le roi. Roi nizana onaza moto ya batu plus nga fandi nazaka penza na batu et puis ne naza suna bana ebele pona nga na benga ngo royaume nanga et puis na bana na naza bango et à part 3 au baza awa kuna bango nyonso ba licencié moko toujours diplôme 73% kalaté. Na en 2009, on a 5e, 6e primaire. Ah, primaire, ok. On a en 2009.
Donc bana no to wana koti ba na royaume asa. nyonso baza na kati ya royaume donc bakozala libanda te. Alors bilokota olokotaki nani po mipesa komba bilokota? Bon, komba bilokota eya a partir ya nga nazalaka ata na bandi kati sika soki naosala marche na bandaka kokabela bato $. Alors sikoyo bafanfarise oyo babandaki kobetelanga fanfare gg na pigo kuta tokufela biso awa gg aza na congo na banono baza ebele baamose baza ebele batikala na congo kuna moko kaka moto tokufa donc bazalaki soki babetelanga fanfare banda obeta santu bilokota santu bilokota alokoti $, atie na poche epoke wana eya kosala mpe nzembo afere moko ya kobima boye ya rythme ne abwakaki moto alokoti $, atie na tosalaka bango mpena mwa molunge nde basanzaki mpe kaka ndenge ezalaka a partir ya wana nde bato bakomobenga santu bilokota eza donc fanfare motu nde banda obetali bato mpe bakangami na nkombo wana ndenge mpe kaka okangama na nkombo ya agape pro agapro akapro ndenge okangama na nkombo na ye mais comme eza akapro te po pro soki tolandi bi eza producteur to professionnel voilà sikoyo ekangama mpe akapro donc na ndenge wana ndenge ekomba biloko te ya. Alors, tu as qui moi surnom comme il peut si mutu atikampia kana défaut. Mais tu as des problèmes en ya otikampia kana défaut ça dobi lo otanande. Nzamba visitanga pona na chemin en Nzambe. Na sala te. Na chemin en Nzambe. Ce na ba na sala te pour société na nganda ko ngada na tradi praticien ya makasi. OK. Ki tradi praticien nga na kenon somba kisi pa batute. nakenda pete kena mutu mo boa initié nga za na mupende siko na ki mupende nga sikoyo traitement elanga spirituellement donc nzamba linga nga mingi on a ko loba teke na za chômeur nzambe na loba na bateke na chômeur à l'état pour chômeur à l'état ana ba retard ya barrière mais siko chômeur nzambe afuta maka sino bi mutatika mpiaka na défaut puisque nzambe nenga salanga pananga na yeba penza mpiaka te sino abi na yeba mpiaka te pour chaque jour na liaka na melaka na zaka pe na moi elamba ya bien na zaka na moi papa ketch ya bien yango na loba na tika mpiaka na défaut puisque ceux to la nibino ba chrétien bolobara nzamba lobi oyo nyonso epesameli biso place au makolo nyati epesameli biso c'est-à-dire ceux nazoloba mpiaka ceux totali mpiaka eza déjà esprit diabolique eza esprit diabolique mutu oyo ayebi nzambe mwaza mpiaka eza te nga na tika mpiaka na défaut. Voilà, vous comprenez quand même pourquoi Atika Mpiaka na défaut. Mais Santo, tu nous dis que bel homme encore. Santo, as un catcheur, catcheur amsoujiteur, ou bien as un catcheur féticheur. Santo, as un catégorie nyos. D'abord, on a un pour otuninga parcours nanga te sport. Mais parcours vraiment sport on a mis autour dans côté parce que nabi na ba émission sur natalaki on lobela alors je ne pas voulu mais quand il peut falloir le cacao yeba yo talaki mais émission no bato batala émission na batalité oh bazana posa ma kota la parcours ya Santo place de Santo a bandela ba solo o ya beta ki bon le kaka jeu na YouTube au monde na place Santo beta ba parcours alors puis ça te dit qu'on revenir sur suite yango te pour ils aller au moins essayer les kanango to beta moi solo vraiment oyo bato ba meka ko tuna te mais biso to kota nango na mozindo lelo na maraville ozaka so moi ma merveille po ba yebisa nga pena aime la grâce TV nous okende faut piquer po kuna ba question pena ezala et na moni yango ozotuna ba question muso batuna nga kuna te yango ozotuna Santo aza d'abord pourquoi maintenant catcheur faut ça élite gréco-romaine faut ça élite libre olympique et puis catch est élite professionnelle donc c'est une troisième dans compte élite so ça libongo te moko ma catcheur ezati mais lelo et ma caméra change nango on a ba na panza il faut na panza penza
pona panza po biso nyokwami na musala oyo toza na batemps ebele tosali na musala oyo totonga bamapangu bana basilisi baklasse lelo tokóma fier mpo bayebaka basportif baza badéléquant bavoyou mais biso obimisi balicencié toza na bagraduat toza na badiplômé si délevé ntan mosusu ti bannée prochaine mwana wana uta ozwa 73% na peda akokende su université donc lelo bato babebisi catch ekomi kaka motu neti nga bana na bima catcher na 31 ans d'expérience naza kaka na mwana moko Pigeon Versador ka ye nde nabimisa na vie na ngai ya catch mobimba mais omona mwana moko abimaki catcher asali 6 mois aa na 40 bana nayebi te formation nini aopesa bana wana nayebi te formation nini aopesa bana wana c'est que formation eza te bon ntango sikoyo formation eza te mwana wana okende olakisa bato nini de bon likolo ya ringi eza te c'est que ntango abimisi katiere otindeka akende kozwa ki c'est pour cela ozomona bato kati ekomi kobeba mpo na bato batekaka banguba bana baverni bana makasu soki apieka mbongo nepa moto ya nzala moto ya lokoso abimisi ye katiere ngai mpo nabimisa pigeon katiere akomprene ye mpena ke pere aza motema mabe biloko nasenga ye eza neti baoki ebala 3 basi mais loko alingai ka eloko on nazwi na ye naloba si je me trompe pas ba 7 ans ya entraînement na bandi na entraînement na Congo le to komi pona bimisa ye a voyager ya Angola ngana tikali le na ye banda oluka batu mususu ti ayo kutana nga susu mais aza ceinture noire na jijichu tanga yo kutana nga lisusu to bandi lisu ba entraînement nazo s'entraîner kana na butu place ya biso mbale to peliska ba minda tant na moni akomi ba vitesse na meme na club o ngaza président d'honneur o ezali super union na union sport d'Angola o ebimisi ba club nyonso ya Angola na meme kuna to continuer sous formation na on dirait nga ça ke lokote tant ba apprécier en même temps abana ko somba biloko ni ndam bazobomba tant ba apprécier ba c'est les cérémonies de macature na ebi pena tozonga mingi côté ya Vencedor Pigeon parce que to sala ne peut de ba interview moi mingi na ebi que tozonga pena na ngambo na ye mais to ngaki question na biso répondre qui était oza catcheur lutteur ou bien oza catcheur féticheur non wana otuni wana zelasco na expliquer question tuni eza bien mais le cause du domaine to tuni on penza bien te tozaka na 3 makambo na kati ya kati technicien méchant oyo abundaka désordre na féticheur lutteur les étapes mosusu avant koma 3 étapes oyo il faut ça na lutte gréco lutte libre olympique nsima bayo mpe so lutte professionnel eza catch soko ozwi yango nde sikoyo okobunda nanu na club pendant 1 année soki bamoni ke non akoki ale sikoyo balekisi yo na cérémonie so oleki na cérémonie eza lokola bakotisi yo comment je peux dire ole neti kindoki moko conscient na kindoki conscient wana sikoyo yo mutu fosala barecherche na yo pona obana oluka soki obana ozwa victoire to bana osala banil to badéfaite donc ezalaka bongo santu azali nyonso misato ayebi obunda technique ayebi kobunda méchant aza sous féticheur ya makasi mpe lisusu ya Angola te mais ya monde mpona tamboli mpe bamboka ebele likolo okebunda bakatio likolo kobunda bakatio nayebi tokokota yango mpe lisusu parce que eza bona basujet vaste oyo tolobela lelo na kati ya mission na biso mais pesa biso raison oyo etindaki yo omeka kaka koforme kaka mwana moko oyo ezali Pigeon Vencedor oyo biso nyonso toyebi kutu bamisusu wana Angola babengaki petit edingwe alors eloko nini epusaki oyo ya koforme ye mpe azala mpe kaka ye moko jusqu'à présent sans tourner na bimisa lisusu mwana mosusu te merci eza ke jalousie omoni place oyo ozolia soki olakisa yango bato ebele obebisa kolia soki olakisa yango bato ebele naza na libulu na ngai nazwaka diama awa
nando benga bat boya awa diamé bimaka belé tant bat ba sopana yosko ba na ozwa 10 et comme ozwa mibale ba bia tele kwa za ko libula so mibale biso to so 8 wana donc au perdre yango na bande ko linga ko bimisa te pinga pona bimisa mutu fo azwa formation penza ya makasi so na bandi ko bimisa batu pona sentiment to pona nini nga makamnyo so na gwentana nge bato ozomona ba bimisa ni za nzala na piaka mte sala bango sko ba futa abino banango bon normalement moi na sozo bimisa quartier il faut futa yo netinga tellement na linga ki ko bimisa pigeon quartier ti nenga somba ki biloko pie biloko moko boye journal opese des papiers de picater recto verso mais asombi ka biloko wana c'est quoi recto verso ça la namoni te biloko na tina komela ki asomba asombi on atali aloko asombi bon ta on a moni pena ke cérémonie ne sili ngai nde na pesa iPad so tunel kambo ebiso na pesa iPad na FC na bi nazaki na poso obimiso te melokolo gwenta okomiti na suka tala iPad omoni iPad na oteso ma osikoyo zwa yango na PC iPad na ebisie po ndenge ezalaka na so bato nyonso oyo obengisa ezalaka lokola feti te lokola baptême après baptême feti bato nyonso obengisa wana oyo nga na obengisa ye fo apesa bango baenveloppe ya transport mais ngai nde apesanga te mpo nga moto nalingaki nga mo nalingai mpo esalai nakomaki na fierté moko boye na ndimai te ke nakosa mwana moko boye bato nyonso balinge epuis tosala 2 jours ya feti biloko esilaka te masanga esilaka te siko ezalaki sueno moko boye ezalaki obimisa mwana te donc eza lokola elo décision moko boye ozalaki na kati ya motema ke okoki jamais kobimisa mwana si siko nini oyo etotaki motema no epa ya pigeon ti oaccepte yo moko koentraîner nalobi bien na bandaki kopesa entraînement banda Congo napesaka na ngai entraînement napesaki entraînement mais nayebisaki no te ke nakobimisa mokolo boye ntango tokomi awa nazopesa mpe ka entraînement komotianga pression papa il faut kaka obimisa nga pigeon soki nalobi neke na obimiso te nasali siko eloko moko boye mpo akima talaka nasombisa ye basaki ya madesu nasombisa ye kisangala wana ya bavigno wana ya ba 10 litre wana 5 nasombisa ye basaki ya baloso bakarton 50 kazi ya masanga mpo kaka akima na ye me loko alingai kaka mosala yango me lelo efuti akoma patron alanda papa na ye napesi yo mbote trop Vesador patron Vesador 2600 giga mégabytes. Ndelo on est ce soir. On a été. Hier on a dit que 2600 mégabytes. Code na ina puis c'est ça ni. Na pesi na ka. Ah ben. Eza blo muso elega ka boilo kwa mai me izolo bebele. Te. Da to ebino giga. Giga zali mémoire moko boye et bomba makambo bebele. So ina obi 2600 giga mégabytes. C'est que c'est belé. Donc, Gigana est tondité. C'est qu'on a eu beaucoup malgré Obimi, c'est pas ça le fils unique Toloba, avec le fils unique qui sorti, et pas il y a Santobi Lokota. Est-ce que vous êtes fier naï? Makasi. Vous êtes fier ni Makasi. Makasi. Vous avez une idée? Eh, si vous avez fandi na nubo na fandi, au fandi no kabo mutaye na camion mobimba plein na biloko ya otike lo sengité. Nos affaires n'étaient pas soit reconnaissant. Faut nos affaires na e. Yo na boka ka so toujours que liboso. Et puis na mboko na ndi mutawabete azate. Azate. Malgré ndongo lobike mutawabete azate, mais tozota la quand même bakati. Ponga na kenda kwa assistant on mingi. So na epte so monanga. Na kenda kwa assister bakati on mingi. Mais 27 d'or azozwa nini ta? Nini? Azana ceinture vraiment oyo azo beta ndeti ba mabokoto moté totangi ba componer na neso solo les noms m'échappent zombie de kibambi to mona mena bango nebi to revenir on peut faire avancer ensemble ba kombo tangia et ça venait bandi na oka siko donc comment to ana biso na pio to ana pio mais tanga ba kombo ana te azo ko gagner bango te koko ko gagner ngo bani sabundi na bango abundina bango te na ba tirage sort na bino bosala abundina bango te na ba tomber te Vesador pose la ceinture ça rien
Mais bakombo no tangi wana na kombo no tangi wana moko la ceinture, n'est-ce pas? Oui, ceinture ezaka sko nini. Bonga sko na ceinture. C'est quoi ça, un trucage? Ngana te zela na zoya te. Na zoya. Ko za vitesse te. Na de wana otangi moko za ceinture. Acha ceinture lo baka obunda na Versador, to obunda na Santo. Donna na sala ngote. Banda zo ceinture, si je me trompe pas 2019. Non, 2018. 2019. On est des zombies qui m'appellent ça qui ceinture contre nini les ndundu ayaki ya uta ki nini ya zo qui paye pas la main. Babunda ite. Bona ndundu babunda ite. Na ndundu babunda ngamo ne ndundu wa ndundu na uta kini te wana mwadi azala awa. Oui, te tango lobi bonga ka si Texas le yaki. Po Texas le yaki déjà zombie dans la ceinture. Ah oui? On se comprend. Mwadi aza eboka che. Yo otuninga mama mwadi te otuninga mama ya mwana na ngana ngai. Mwana na yo c'est ça certainement. Pour siko yango na lobby. Pour ça ceinture te. Maravilla. Papa. On a benyo na portugais na français merveille. Oui, certainement. Merveille. Yé mutu wana na ceinture. Est-ce que aye ko tia ceinture à lobby que ceinture on a déposé mutu nyonso nga obundananga aya obundananga. Non, pas chat. Boko tia te po bazobanga. Oh. Maman, naoloba na yo. Zela to kenenanu, nazoya, malembe, il faut expliquer au calmement. Pour na itiko na opanza. Malembe. Senti zombie azwaki. Abundi na tout le monde te. Abundi na bato bazaki sélectionné. Ngana zaki une opération. Na ko bunda te wana wuti, kongo ba to sanga to opération. Na ye na okuta bawe la ceinture. Akuta na bato akuta na ki azui ceinture. Bravo. Pas la meilleure. Le meilleur na ena bato babundaki. Na santé, na Versador te. Ce qu'on Versador ni les angaki que ça participer tant aux zombies à tes ceintures. Pourquoi pas maman, participer? Na ina epselo mo o yozoye bate. Ceinture wana tant bachango. Basa la sélection des meilleurs. La sélection des meilleurs wana bakata montant moko. Neti na ba série wana bakataka, si je ne me trompe pas, $2000. Si nous participé pour la ceinture. Dans les $2000, on a besoin de 10. On a exemple 20 000. On a 10 000 au sein de l'organisation. On a 4e sous au Boya. 10 000. On a 20% de 2 000. Il y a un vice-champion. Champion en joie, 8 000 dans la ceinture. Vice aura 2000. Donc, oyo a perdre. Zola nanga bien. Sikoyo. Tango esalami bongo. Na batan wana. Pigeon zaki na difficulté financièrement. Azaki ninga za lelote. Kalaté continental les oya ceinture intercontinental les oya. Bachape mitu total bango po biso to cha mitu. Toza déjà en forme. Kolanda bato wana te baloba banini. Bongo wana o batiaka wana ezalaka ye moko producteur bobenga bango banani o bayaka otia bango. Organisateur. Ne so lingo cha moza participant. Neti Maravilla obunda. Ezaboué. Organisateur. Aye na ceinture na ye. Soit fédération ou bien mutu moko boy. Bon na ceinture mutanga we la ceinture droit de participation 2000. OK. Tu peux cet exemple, Ngaï, Merveille, Acapro, Moke, Christopher. Tu peux si Bambongoana. C'est ça. Toi, tu peux si Bambongoana. Batu Baroyana Bamba Obunda. Mais Baobunda de la ceinture. Bissom de la ceinture. Parce qu'avant Bissom de la ceinture, Batona Baroya, tu as bien Bangoneti, avant combat ceinture, avant aller vers les rideaux. Mais avant ceinture. Batona Babundi. Après, ba combat ceinture et bandi. Tamsu yo bokutani na moke, ngana kutani na kapo, tamsu yo gagné, ngana na kutani na moke yo kutani na kapo. Finali, ceux qui ont gagné tous les deux combats, ont gagné tous les deux combats, to kutani. C'est qu'on a final wana, ndenge to tsaki biso 2000, 8000, ba olongola 4000. 2000 organisation 2000 ba foot bateau nyonso ba yako participer. C'est qu'on 4000 etikali, ba olongola 20% neti $800. Na $800, c'est au bout de son balai. On a gagné, pourquoi on a gagné la maille? Si on a gagné, yo j'ai $800, on a j'ai 3200 dans ceinture. Mais la médaille, mission sur tout là. Médaille de participation. On a brevet de participation. Mon temps, on a ceinture, on a diplôme.
il a un mois. Ok. Ah, on est-ce que tu comprends? Pour ma caméra, bino, le banango. Mutu mo wena bombi kombo alobaka makama bakati on a bino Angola na ezalaka désordre po to mona ba onka maka ba organiser na bango to yeba te chef nani nandi bakinda makama bango mais sans to biloko to yambi vraiment na plateau na biso dans boyebi déjà aux opesa biso gloire au Seigneur parce que tozo fungama déjà mémoire to be data to yambi pour dire que mambo bien ezalé le ba moki hein mo que Christopher TV bacha moi que Christopher TV waouh aïe ma vision Camila on est sur la TV voilà Aga Pro TV moi que Christopher TV merci beaucoup nada prophète on est dans le Bible et prophétiser un jour au bien waouh bino mon bolo bada amen parce que Aga Pro déjà ça dans la TV na TV p bon est-ce que on a bakia oui bakia et voilà alors Santo, baba comment produit fini, tu veux battre des produits finis en goya nini oyo comme expliquer bisonan, malgré tu qui une obéti du solo, bon ou qui Congo pour na ba opération ba opérer 3 fois, mais produit fini en go, mais quand on expliquer ba na mayo wa Hollande biso. Merci beaucoup, question elengi makasi, balaba na pena, aime la grâce pour Santo Rosa produit finité. Santo ana 31 ans kacha bunda kaka s'entraîner kaka sauf quand on a une année 6 mois on s'entraîner na bunda te suite à l'opération makasi au basala ngai c'est ni tumto benga nga produit fini omoni ena batu mususu vision na bango ezarani bato nyof baleka enchaîne na bango na doye na bango musika bayebi ke Santo ana kombo Santo so touché ba chaoka Santo so le boy ba chaoka alors comme talibo ma chocolate ati ozo chocolat o bilamba na porte moi pena mutaya zui bilamba wana otaba mutalibo mo fungoli porte olandi ba benga na mutalibo mo yo poko mutalibo ma tikonga na Hollande bango te bakolo ba oni swazana mutabeta Santo azate zombi de kibambi na BTD fana Kongo na bete na maluku na bete na Kisangani to ye na yesi kana ya okute a 6 au sakanate na bete na malange ah ouais oui ngana lobaka na ba preuve na lobaka te ke pona sentiment sans preuve ba vidéo ezali mais est-ce qu'on a minute au fond na tuta petit moko TV5 yem tata ba vidéo ngana na ba preuve ngana lobaka te na sentiment c'est que akapa osunga biso oui na ba image na to ba quand même ko insérer oui awa na mboka oyo le seul mutaganyanga avo bayaya ta ganyenga to wuti manage na buka na likolo ya ke poto balongolinga sima lelo lobi nango bakomba na Olympia wana pena vidéo nango naza nango ana téléphone nango aka déjà après liloba oyo to sunga wana vidéo wana naza nango na téléphone nango to bandiko to nabunda premier jour na gagné serpente o batikela kaye équipement nyonso ya Godzilla serpent a gagné deuxième jour on a gagné Nina Zamba azo s'appelle succès mikolo pecha on a masqué troisième jour na zangi mutako bundana yi afo ba ya le même jour tirage au sort est tombé ngelo te ele raye batini un équipement fa bundana ngai abana ko betanga flash on dirait ba ebisaki tala na sali tomperi na kangi bandi na lokolo yo pour ayeba ke lokolo na choc yango mais abetanga flash kana lokolo tina kokata na fenga banda vidéo za ngaso na poli na ndima point ezali défaite na ezali défaite na nga mutu musu alingote ka défaite te oteka victoire pour avoir pour ça ba yeba yeke mutamakasi ngate fona teka défaite pour batwa bando corriger moni soko pola ki koto sa erreur moni koto e sala ki bo donc c'est ça mais tozongi na ngambo Congo na no moke avant to simba pena ba o bazar pour na ebida so to simbi ba oyo kozala un peu to chité na bi kozala ibopesa makambo ba posa osanza de se banda ki dans makambo makasi moke aloba ya malamu ezali tozongi un peu na Congo quand na bi mais beaucoup tana déjà na edingwe ba photo ezali na téléphone nga na bunda na dingo na 2002 oui 2002 na bunda ni bon a gagné kinga mais na mena ça qui est fort tala na poli nanga mais na zonga ndako nanga na 2002 na zonga ndako nanga avec $5,000 mais na polaki mais
namoni apparemment eloko kaka oyo osimba mpo ya edingo ndeti defete wana olobela yango mingi te olobelaka mingi defete avo bayaya pourquoi olobela yango mingi par rapport ya edingo bon nalobelaka defete ya avo bayaya mingi par rapport edingo puisque avo bayaya nga na ye toza naloba prepre bapromotion moko mais edingo aza doyen soki abeti nga esanga mpasi te nalobela avo bayaya mpo naoka mpasi moto promotion na nga abeti nga edingo so abeti nga eza normal mais avo bayaya te yango ti leo nafingaka komba revanche kabo mpo aganyanga mpe kaka so na congo nasengaka mpe komba revanche ntango baoya boye nde towela ceinture intercontinental aoya toza deja topotanaka nde mabe na youtube nafingaka mabe ye kuta alaka nga so ayeba akomisanga taba nga nayebisi okoka te mpo biso maîtrise angola yo koma deya makambo mindele biso tozokolisaka ya bokoko sikoyo oyebisa biso vraiment santo bafétiche oyo bino bosalelaka ezalaka ya wapi origine nango ezalaka ya Congo, Angola, ou soit bakoko, tout le bakoko ya bakongo, mais ezalaka bakoko mususu bino bosalela bakisi na bino. Maravilla. C'est au côté na histoire ezoyebisa biso royaume Congo et bandara mbanza Congo. C'est que mu Congo nyonso ezala ya Cameroun, ezala ya Congo Brazzaville, ezala ya Nigeria, azangolais. Ensuite le bien angolais pourtant bandaki ande bapanzanaki. C'est que binete nga santu basetre kaka bakoko. Bakoko mais bakongo. Ngata na yebi koko na bino na komo belela ye. Ah bien. Siko ezana pouvoir nini soko zobelela bakoko. To ye ba apeti. Pour tout le monde aminoka ba comment dirais-je? Ba incantation bosalaka. Incantation bosalaka na eza pe na mutu mususu, aza pe na bilone ya mindele. Eza ba mususu ba na biloka bokoko. Sikoyo biso soki lelo na Afrique. To vansara te po to négliger bokoko. Yango to vansara te so moni lelo ba benga ba asiatique. Ba chinois. Ba chinois ka te Asie mobimba. So lelo ba koma lelo premier na monde po batosa bokoko na bango. Batosa bokoko na bango yango moni nzambe na bango luzwara na prophète na bango Bouddha. Yango moni bazo vanser ka liboso. Biso loko ezoboma biso na Afrique po to négliger bokoko. Ok, faut to landela bokoko na biso po makambo se ke liboso. Na bokoko na osalaka. On trouve la ngo penza ke non intact. Bon, ce qui est intact te na cause ande na te. Mais quand même ba fala ki na benga bino boya osa émission pananga na ebisaki OK na lingi bat ba sa émission na ndako te puisque na salle émission na ndako ebele faut na changer na ba site. Donc so yo yaki na ndako non no comprendre makambo ane zaka intact au centre salaka na ebisio awa ngana salaka na ndako na ba chômeur nzambe. Donc traitement na ngeza bokoko na yebi nde bakosa mutu te po zambongo na yebi nde bayiba mutu te so ye mutu yebi centre na lika moko ya muyibi to ya escroquerie na opesa numéro bongo benga ngolo balanga yo yibe loko na ngai yo kosanga boye yo traitanga na bikate puis ba malade nga traitanga bat ba simbi solution ezate so ba ena na bibo kende na lala na so na lali boye bo pia monga kisi na bandi o traitement so biki na pie facture. Oui, tenga senga na mbongo te so na sengi mbongo na bebisi bokoko traitement na musuku to senga to mona na pie olupango na pesi o mutuka o na pesi o boyango na zaka bien yango na so tu makambo Fredingo male coutumier sapeur américain mobala Nadine la japonaise ebisa yo il faut boire kaka na ochao pena na contact Fredingo male coutumier sapeur américain. On a big manager na ngai. Bon frère big manager. Ah OK. Ah donc c'est ton Lukaï si ma émission. Oh Lukaï, si ma émission faut Lukaï. Faut Oh mon kaloba libanga basololaka. Mama, ngana ko peso mutaba vanti te. Na epsa ki yo na opio batumi bale kaka. Nga ko pio mutaba vanti. Na benga ki na vidéo. Na bengi Fredingo na vidéo azalaki na musala na lati bango nyonso ke tala na onsa l'émission ta ba cameraman ba journaliste bango yo. Gayo ke changer. Voilà, Fredingo hein? Nabi vieux sang doit assurer. Donc Freddy Ngoma, le sapeur américain.
les coutumiers. Motema bata Nadine la japonaise. Motema Nadine la japonaise. Quand ndenge santo au baksaka wana. Si ma émission solo te pleurer ça que ça vient non. Donc obisi to wana ki Congo okota nkelo. Akota nkelo te. Wana za mutatembe. Mutatembe. Wana mutatembe. So moni déjà mutuwe rason azo boaka c'est kaza mutatembe. Ah OK. Okaza mutatembe. Bayemba e déjà wana za ami na nga intime. Na bala sous petite sœur ni wazanda. OK. Ami na nga pene intime to bani ko kola na eti ba makambo bani ko fungama. Ti nga za mwasi na bana États-Unis. Donc ami na nga so na pio eza pona ba vantité. Deuxième mutu na zo pesa yo nzambe ya bengela die mayanga. Wana pile petit ya vena e. Omonika so so là na opesa no numéro die mayanga. A sel po atine nga des message. Oh yebisa na ngo tela o mwa muke ko des arts. Na yebisa na on sale émission na peut-être bola nene na loba. Non c'est émission sur émission sili. Donc nga za bata makasi na opio ka mibali wana. Ba dusu na boka ba hote na la jaloux na ba. Nga nazala mbamba côté ana nazala mbamba Nzambe bengela bien mayanga Nzambe bengela voilà kaka ne via loba tiens bo solo là mais Vincent to yoki li solo o te ko se faire opérer mais yo moko bikisa bat na malade mais pourquoi pas malade ezala ki mukena pe bazong swango mbala misatu na salle d'op yo moko ngo beta ngo ka dada ka ekinde mais pourquoi o mitika kine na liboso ba docteur ba ta umbeni. Bravo. Une belle question. Waouh. Bisone to treta bokoko. Ba kisone to sala ba solo kota biso. So le bien me faire soigner traitement zate. Atana za so hémorroïde betinga na luka mto mususu. Ah ben. Na luki mto mususu. Opposer nga question moko bien ya makasi. Omoni biso za loka ba laboratoire to sala kisi biso moko. Tant on a ici, à tabino de bolamba, sur la bleue et côté moi pour sur les cils. Voilà, au moins des années tout tondi. Bon, biso ce que va sur la bakisi de côté biso pour ne se faire soigner, c'est difficile. Quant à moi, na nenga mabete na mona apena moto yo a traiter ma kasi. Donc quoi nga na mona netka batuming bazana bangoka ba charatan. Siko yango na monaki va la peine balongola nga ko bande ko tungisanga déjà mingi. Mais 3 fois vieux atayo. 3 fois te mbala moko basali 3 opérations. Na koti na salle d'op 11h30 na bimi 18h30. Donc na salle 7h du temps. 2h nina ki se mo sala nga na mpandi koto. Donc ki se on ngom te provoquer nga 2h nina calcul urinaire. Na mabanga mo dérange barin. Ndeta na koti salle d'op tant docteur a moni ngo déjà abika il faut ça on nyonso mbala moko. De basala nyonso mbala moko. Na côté 3 fois te. Mais si cause intact. Intact. Oh. Bati opena avo baye ya pena dans golo. Te na beta e, na sa pena kanani. Na beta e. Beta ovie. Ni na lexika touro mi. Abeta ngate aganyanga. Aganyanga po azaki le côté faible nanga. Ndeza kini. Likoloti. Ah OK. Abani ko beta nga flash kana likolo nanga wa gauche tina senga bando. Nazaki suna choate. Donc ça ce que les colonnes te en tout. Rien. Nga pena toni pe motuna. Au beau ikeno avo bayenda zana lelo so bazongi basali nani match reto a gagner pardon yo ko gagner siko nini oyo rassurer biso ke o gagner na o gagner po omoni nzamela sa mokilo ezaka mulili mulili nde ezaka nzambe mulili mais alobaki que la lumière soit que la lumière fût de la lumière eyaki lumière on kasingati on nzamba koti sanga parce qu'on a place nyonso oyo ezalaka molili eza nga na koti ya lumière est-ce que tokozwa lampe totia ona sa mesa tokangi boye éclairage ebimi te obligé ekobima donc nga sikoyo soki naza na baséance wana naotala ndenge nasambelaka na ndenge nakoma mata na nde lelo nakoma les rois centre lumière du monde olingi nazala ata d'Angola du Congo, d'Afrique, mais du monde. International. Universal. Mais vous avez tout là. Tout le penja. Moni na génération na génération na avouaya ya tomoni mabokoto tomoni zombie de kibambi. Bana. Tomoni bana na. Bana. Maza bana ngata na ndo bunda bakati ba onyo so ba bunda te. Zombie de kibambi zaine nganga na mboko na wana kibambi kuna nganga suka koti na feti azalaki nganga yo kana zo expliquer o mona kana mama na nganga ya kosala na te
Vous comprenez? Il y a tout bien quartier était nganga. Mabokotomo azaka liters mon petit. On a l'ingami quatrième nanga. Pire camarade de Mabokotomo, Christian. Pire camarade naïe. Il y a non ça la djou, Mabokotomo lit. Moi na comme na judo, Mabokotomo lit kaka. Wana nga naza déjà quartier. Mabokotomo yobi ma quartier nga déjà naza na ba, si je me trompe pas, ba 16 ans ya quartier. 16 ans au 17 ans ya quartier. 31 ans. Na lobby tanga na bimi quartier. Mabokotomo ayobi ma quartier nga na 16 ans ou 17 ans ya quartier. Voilà, écart il y a 16 ans. Et on comprend. Donc c'est que Kariza Yamoulaï. Et Jani, na succès na ye, nenga zawana ayebi. Sur 100%, na contribué au moins 60%. Pour bailler ma bogoto au monde entier. Oh, ayebi. Nani no contribué. Ce na contribué, na ba conseil, na ba idée, na nenga ko memela makambu, pour zala bien. Azaki mwana moko boye, on a ndoko joyeux. Camarade nanga mwana nanga leki nanga o ezake to lingane basi esika moko so to lingi basi to la na bango chambre moko bangola o ya melima ya mungwa et puis ko yana ngola oyo na contribuer na maloba po ba joyer to ke bunda na soyo to bundani bango ba bengisi bango na ba ye tango ba ye na yebi fi président na sa fédération to tika mwana ote. OK, nice. Ko le la comment manquer makasi. Oh, comment boya? Oh. Mais quand on a comme on a placé à Zati. Oh. À éviter que ingratitude est condamnable. Mais une fois que ça n'est pas déjà émission dans l'autre côté, à Ibisangabi, bah vie bino, bah tu banda catch du bosso, bolingate bango ba évoluer. Donc pour la bino, bango faut pas à la canne à niveau, bah ça va bolingate, bah ça la recherche gauche droite, quoi quand même quoi affronter bino. Non, faux et archi faux. C'est tout lingi bango. Ba avancer biso ba pia biso ba chance wana ba grand-père nanga njeza machine de guerre njeza machine de guerre ba pia biso ba grâce wana ba kabo ba lefu ba fumanga ni lefu ba papa wemba mukolo kombo akufa na accident ba pia biso ba chance wana be dingwe moto na ngenge ba pia biso ba chance wana ba kanga la machine de guerre ba pia biso ba chance wana po ani biso to pia biso batute ba selemani moja ba keita loboko personnel ba personne ba motoliongo ba personne ba chance wana biso to pia ba chance te point ezalinde bango bazoya nango mabe biso za ki respect vers ba Nicolo bango sko bazoya na ki impoli na ki ingratitude siko ngai soki olingi ngate ngana ko lingo te jamais to kozo masanga to bongo nango mai ndeka ba bongo nango masanga so mutalingi oti ozo linga ba bibino ozana ba pouvoir wana na lobi pouvoir ya mai bongo li masanga comme ça mai te na kosio bon biloko ombino ozala na avantage na ngopena avantage na ngo ezali ndenge yo maraville ozaboye wana nzala na zui papier na fambele na komi mbongo okelia sikoyo eza vol spirituel biloko mbala mo tenalia te biloko pena ko bimisa ko yo kasi biloko ba bimisani ba sala muyibi ya mulili biloko muyibi ya mulili eta na biloko bien ko banga ngo te ba yiba ngo spirituellement. Je vous dis, dans le bail le nazo panza. Panza biso ke to yoka. Ba yiba kango spirituellement. Tondenge nini bobongo la ngo. Azui kesi na ye atie wana ebi ke boutique abateza abandi ko sambela akoti si voleur de voleurs akoti na magasin wana ayibi biloko wana ye na akoti na kesi wana. Bino bo mona te. Bando pesa bino eza biloko normal ba zui na magasin ba ye na. Même mbongo. Mbongo yiba na banque. Oui. Ata o mona ke o aketa musu ayebi ke côté ba cantine eza ba loge eza. Alandika côté ba tekaka côté ba tsaka ba dollar. Ayibi dollar so côté ba kwanza eza ngamisa kwanza. Ayibi kwanza. Eza na ngelo musu te, da muyibi spirituel. Netinga de nature na muyibi te. Donc ça la vol spirituel pour nani. Bon yo sala biloko. Ta bon biloko ta pour 10 dollars wana wando. Kolokota elobi nini mama? Ngana zwaka mbongo mtako sote. So mona babenga nga quartier patron ezate ke pona ba venti. Omoni nga so yepa na nga ozana à l'aise. Na lésité wana yango sangwe ke na bien. Siko na ta wana ezalaki na zaki garde corps ya PDG Ibrahim Lingu. Na ministre de député national que je salue à passant. Na zaki garde corps na ye. Bon dégâts na pesa na mo yeso eka nazana komba.
$2000 à préparation. 2 semaines fana na alors on est dans qui moyibité si ko so apie ngai nga pe fona lia na batuti po so zo lia batuti bando ya te ko kabande e boti sala mutu mbongo ezoya ko fungola biso pe parenthèse wana pe tonto ba to yebi déjà que non ba biloko na ba ibabisa wana za ki moyibi donc bino na biso auto ignora ki to comprendre ngo mais ko fungola biso parenthèse ya biso to zora ba biloko wana bobwaka neti ba mbongo ba saldo ba nini sort na biso ezala nini. Ouais, réponse est ça. Dadi Fula Zoka Mambo na Zoloba, Electromass Business, on a batnanga 4. Dedans. Bato balingati na zang équipement, na zang elamba, bayoka ngana problème ti. Dadi Fula Casa Free, Electromass Business. Après si no mambote. Sort na bino ezana ngelo te. Ah ben. Ezagelo te. Sauf quand il y a salle d'une zalara, soki olongwe wana. Ça doit ne kota suté. Ah ben. So zindengo na fo kotsa ngombala moko soko longwe wana ça doit ne kota suté donc chaque numéro ils ont la conséquence nango c'est ça et la conséquence moko ezate pona bino bat bozwa conséquence ezanga mtu na sinyaki makambo wana bino bat bozwa bino biloko bien bozozwa pena biloko ya bien pweza biloko ka bayibi na wana magasin bayibi na boutique bapesi bino sans te biloko to kota ne pa na yo mona no prise nini oyo zala nango ya suka prise à souka. Il y a 100 000 euros. Vous allez au coûter. Oh, tout solo là. Mais vous allez au coûter. Vous allez me faire la talinette. Mais vous allez au coûter ma casse. Yo suis mon homme d'appétit prise na souka na télévision. Oh, bon, on met John Cena, tu as John Cena sur la bête da weekend simi pour dire que oh yo prise à souka na organe. Souka na ngota ba ba ebela kiamo. Ana beta ngosusu. Asuka wapi? Ba beta le wa muibe ba koni. C'est quoi ça suka lo baraté pour battre boyer ba luka ba na travailler yango makasi. OK. Ngana na prise moko te, na plusieurs prises à suka. So ina sali au 2 jours. Na moni que 3e jour na obuna na mta makasi na changer prise. Eza ndengo wana. Mais ba oh ça il a fait moi mingi. Cause ambeti. Ah. Ba mingi na fait la ba kao na sela mingi ba tomber pour nga pena so na comme na ring merveille na changera. Tout à fait momie. Ah oui. Na kuma pena moisi. Oh, ndeni chose. Na changerat. Ndena na kuma rolata, ndena na bana bécatation, ba changera nzoto démarche changeaka, teinture changeaka. So vandi pena otala no o pena moisi. Mais biso ba biso pose au sein de la gloire ba sirène. Ah oui, na za sirène. Si vous pendo ozula ondeni na. C'est dans un ndeni. Ba Congo pa na biso mama yo neza te ba sirène ezala. Dans na biso ko na multi système. Na biso sirène na la. Ba Congo ba plus na ba moi ba gris ya bisimba si mama oh makambo ya ba sirène on ya plus na kota bazia bazaya ba poma. Ba bangala kota ba like Na biso mambwana. Ba biza plus kota ba. Na biso mambwana. Qu'est-ce que tu yebi na batu na binoti? Un crocodile louosi, ezani. Ah OK, yo ça la gloire ba manyanga te o nazo tuna baza ba Congo te po yo lobi na ba Congo bazalaka te yango nazo linga na talisa yo vela na na biso na loba kaka po lingi na loba ezana sirène moko aza sirène ya mokili alaka ya ba Congo comme ne maimona. Oh, OK, na mo. Boza su na sirène en Angola na bino Angola o eza mboka pe ba Congo ti. Nini Kianda eza sirène te yoka koma sirène ki Congo Kianda eza sirène so yo beta na bombo o ngana lobi nga tellement na sirène c'est ba sirène yo so ba yebinga. OK. C'est au niveau na yo kozala te tout solo na bisoti nga za likolo na songe parce ngana telema wana po mata ata ba tele o sincère o commenter ntolongola zate ndo vando vandika commenter kama zalisi siko ba ozo ba poste on a bosala après moi ba sacrifice moko humain mais otuninga question mo boya bien te merveille oh so écoute nzamba sanga ya Abraham sacrifice ya mwana Isaac azupe mwana oka moko azaki na teli kola tumba embeka nzamba okeli ma habite na yoki sikoyo ma na yo ke olinga mwana no motosinga nzambe zwa meme o tumbela ngambeka eza sacrifice te kasi mbeka olobi be meme kasi mbeka sacrifice sacrifice oui ou non oui mais non c'est humain sacrifice humain sacrifice humain ezalaka neti nga mpe
na me kaka. Ah oui hein. Est-ce que la gonde? Est-ce que la gonde ni ngana yebi de. Ngana za ya kokuba. Omoni ngane na za ah. Ne ba tu besprit dirija bango ngana dirija besprit. OK. Pour na koma déjà na niveau. Mais na bato totanga ba kombo wana, ba technique na bango ya nani oso c'est. Banani. Apo bayaya. Technicien. Mabokoto, technicien. Zombi de Kibambi, technicien. Vraiment bazamo mke ebele hein. Batoano tangi hein. Otala pe a Congo ba tout aussi de ba bimisika. Batoano tangi bazwa pena formation. Hein? Bango ne bakomisango ki ennemi nga va anniversaire na bango na ennemi na bango te. Nga so na leki soko za bon na loboza bon mais suka na ona opopola yo. Soko za na bon te na loboza bon te. Mon bato tangi nga baza bon pour baser formation comme il faut. Mais Zombi de Kibambi nganga mabokotomo bapesaka ki ndoki po ba baluba bapesaka ki ndoki na epi pena vie na ngai ndoki oh ko kanga mane mingi te ah ben voilà ni afo ba ya ndoki mais akosaka na biloko ya fumo kimba opasa menana azaka garde corps ya papa l'église kimbangise tilelo bazaka tilelo oh je sais que na ebi ke alanda ne ba setre mais ebimaka neti nguyaka ya fumo kimbango on a grand papa tout le monde doit fumo kimbango ça la va jeter yo pen o sala incantation ya prophète Simon Kimbango so boyi ozamu tout o sala rapide donc invoquer tant o sala bangala yeso bengi ata siko ya zaka tikotaki ayaka ba moko mais ce qu'il faut andika na kundima OK voilà on a grand papa tout le monde ça la jeter o benga ka Kimbango bo poni mo benga Yesu te nani poni mo benga Yesu te balobaki nzama mindele balobaka nzama mindele yo pondi mango ngai nandima yango mpo bango mbaya na ye. Merci beaucoup, fidèles abonnés, téléspectateurs. Vous comprenez quand vous nabosana biso omoni maître CD médaille d'or mutakanga Europe soki ba musicien tout babwakaki ye nde mutabenga nga vie mais ngani ngobenge petit te. Ah OK, pour na respect hein. Na bibi na vie makambo asala nga mwana ana olinga te. Yé pena la de la vie na yé de près. Tokoli ne quartier moko. Dieu est bon. Bon judoka a kepoto lelo tolo ba akanga Europe. Batu nyonso bazali na bakomo na Europe abeta bango. Na quartier do no benge mukonza funa. Mais là à Europe a zo pe grade avec mukonza Europe. OK. Yé pe na peso numéro no boaka. Ma vo boaka nga mona bengi ka na fait monsieur Sili. Na tebino na contact. So la na e o sepela. Vraiment tout. C'est des médailles d'or. Maître Zulu Toro sous ça. Beta mindele kuna de fati. Ba jidora ka ba na ngai ba petit na ngai. Donc bango tu wana na opesa ba numéro na bango. Na zali susu na boss Tango Kuku. Kolo agence Kimba comme toi. OK. Ah boss Tango. Yelo kwa za awa. Na pisui. Omono ba no katela nga kuna nga na okesu. To so la non bien. Ça va. Na pesa oye na directeur na e Diego Mbemba. OK. On a bena battu na kati. Donc talaga na wana makambo to solo nga après mission wana za makambo ya fima caméra. Pesa bambote belé na boss Tango Kunku ya agence Kimba comme 3. Na pesa sumbote na directeur Diego Mbemba sans oublier Jancy na boss NPT Kenjo Pazala Kanto Azalana. Bambote na bine belé na pesi de mayanga nzambe ya bengela bambote na yo na pesi na bosanité full boss en direct des États-Unis subola la pile petit vena mtambongo ebele mwana moko boyo ya timbela mboka na bosanité na boakaki déjà maître CD médaille d'or en direct de Paris Mukonzi Europe Dadi Fula Kaza Free bambote na yo Freddy Ngoma le coutumier sapeur américain big manager motema bato Nadine la japonaise ndenge na mesana obenga ya grand frère bato ya Nicolas Miezi de Fumu na bosanité Electromass business na bosanité presque bato nyonso ba na boaki bangwana na boaki pe Akapro na bosanité Moke Christopher na bosanité na yo moko maravilla babote na yo ebele d'abord comprendre ka so ifia ko mo boire d'abord comprendre que émission abu pia alors on ngai na bomesano kaka
Non, fait ça m'a merci, il y a trop pas au balinganga mengi. Là, on a Adama Domingos, l'homme luxueux. Namoni bongo Sakima ya Alberto, babi aux autres gens à terrain. Donc inauguration, il on a busso au Toandé causé là depuis longtemps, c'est samedi, samedi donc au banda déjà. Mais si ka, il y a coupé mais là au Toandé causé là ton belé. Donc où t'as poto, où t'as partout, wapi, babi flat hôtel, restaurant, bar. Nakatia Sakima ya Alberto. Na golf ce qu'on a des golf d'eau, golf juste avant au coma ni Don Miguel, bon moi ya. C'est que n'a pas nos invitations, pas Sakima. Voilà, la Sakima ya notre zalana pour nous vivre sa bord, la inauguration c'est samedi là. Alors on a un petit merci pour le cœur de sa femme Zéaza Yaba pour m'apprendre à soutien à yo, mon patrocinateur officiel de la chaîne. Là je vois équipe à Kinshasa, Rossi, Osembe, Omatoko, na moni pe wana Archange, Bassa, La Donne, la Pessibino Motenano, gros bisous. Vous avez belé à soutenir en merveille. Merci Alexis Yamamoto, Babi, l'homme de chaleur, Tonga Moké, fait Tonga Kaka, Tonga Kaka, et ça la bolam. Donc, attends à parler, on a moi pantalon, mon moké, oui, bomba, man, alors faut nous arrêter Tonga pour Tonga. Ouais, je ne suis pas taillé au côté, donc Alexis Né, on a en personne. Alors, tout, c'était vraiment dernier de l'Oba qui, aussi, si émission, on a vu, te promettre à bien jouer ta deuxième partie. Puis, bon côté. Bon, ils ont des wana, bon, on a peine à zana mais na bosana qui groupe nanga moko ya WhatsApp les commandos des centres bilo la lumière du monde na boa kibino na bosanité Kaukaini El Angola na boa kibino na boa ki Adem en vie John na boa ki yo na boa ki président Kabemba Serge Kabemba bambote na yo sans oublier Fatou Boa Vida mwana kasi nanga moko azaka na kimbangu awa na bosanité Kaukaini imbattable et universal na pebino bambote belé mais koko na bino nyonso zaba mutu zaba valeur groupe Maurice Sangisa tous les sportifs ya monde na bosano pesa Ibrahim Solate fondé de pouvoir mbote champion David Masiala champion Van Damme mbote belé coach Gomes bambote na belé mondial d'apage bambote na belé grand maître Shaolin directeur technique showman Shaolin mon vieux d'amour grand maître Shaolin cowboy pas fatigué la personne va monter belé yom to pesa nga cowboy blessé mais pas fatigué yom to pesa nga komboana bambote ne belé mon fait d'amour cowboy ça na pesa pe présent précoce bambote na été tozali toujours donc on a PCP merci et pas il y a mon pote à moi depuis enfance mon petit mon pote à moi ba bengi na kombo Jean-Cy Lobiko Jean-Cy Lobiko pasta un gros bisou na yo donc les tontons charmants les tontons charmants yonde oyo ozana mundo kitoko propre donc so telemi babi c'est tout bling bling so la tiango et puis ça kele na moni wana louange Kiyambo feyo gros bisou na ma merveille na te so na repesa numéro de téléphone numéro de téléphone na pona ba onyo so bazana posa pe ya traitement ouais bat bazana posa penza non ya traitement te po ngana sala publicité pour na traitement na sala publicité pour na kosunganga na ba matériel sportif. Traitement na pesa publicité pour muto ya ka traitement soit guérison ne ba ela nga bat. So mo bat ne so pesa traitement na ba o sala publicité ya batu ba ya. Muto ya yebi ko traiter ya sala publicité te. Asa publicité ne zali traitement muto ya guérison tant oyo ka kuna amemi batu. Mais so mo muto ale kana télévision. Merci alors. Numéro de téléphone plus 244 922 96 03 75 plus 244 922 96 03 75. Soko bengi ozuye moko les rois sans tout lumière du monde Katia patron mutatika piaka na défaut. Ouais. Merci beaucoup, Papa Matou Daniel. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Na maman Béni Bolamba, le couple. Vous savourez bien lune de miel, vous savourez bien Bolingo Nabino, vraiment. Kolo Nabia Zangambo Nabino pasta. D'aller Nabino à fort, quoi. Il y a trop. Gros bisous Nabino. Alors, au revoir au prochain numéro. Dans le zong, c'est Nabino centre. On a promis Nabino. Au zong, pour la deuxième partie. Et là, le monsieur sur ma parenthèse, il est au fond, il est au prochain numéro. Bye. Au revoir. Ciao. Ciao.